Maman Jolie Kalou, je vais également te poser une seule question. Pas deux, pas trois. À laquelle tu répondras par oui, je le veux, ou carrément non, je ne veux pas. Nakotuna motuna kakamoko. Okoyanolana iyo nandimi yango. Tope naboyi. Maman Getutadila Kifuta Jolie Kalunga. Devant nous, officiers de l'état civil, devant les parents, les témoins, amis et connaissances, acceptes-tu de prendre pour époux jusqu'à ce que la mort vous sépare? Monsieur Moulou Kenga Patrick. Non, je ne peux pas. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce qu'il y a la joie? Oui. Est-ce que nous sommes contents d'accompagner Maman Kalunga et Papa Patrick? Ok, manifestons-le s'il vous plaît avec des applaudissements. Merci. Je vous prie donc d'accueillir Monsieur et Madame Mboulou qui vont effectuer leur entrée. Et cela sera fait sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et cela sera fait. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance, que son enfance longtemps courbée, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple allemand. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Merci, veuillez vous asseoir. Vous allez gêner les gens qui sont là. Moi, je suis à la télé de l'autre côté. La cérémonie na biso yo foto bandaki na losambo akendaki kotika bandeko bakobalana na maboko ya nzambe. Nzambe alobi boyebi ke coronavirus ezali eza koboma basepelaka kaka. On ne sait jamais. Makambo tozolobela mikolo tozolinga nde ya kobala. Tina ya vous rappeler biso pourquoi tokutani awa te. Tous nous savons pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour être témoins d'un grand événement. Un événement qui restera à jamais gravé dans nos cœurs. Événement comme un mariage. Mariage ezali eloko oyo
ya motuya na bomo ya mutu. Na se ya moi eloko eleki libala ezali te. Bomo ya mutu ezalaka na biteni misatu. To na makambo misatu ya motuya. Ya liboso ezali kobotama. La naissance. Ya mibale kobala. Ya misatu kokufa. Vie ya mutu ezalaka résumé na misatu wana. Mais na misatu wana oyo esangisi so lelo eleki nyonso. Libala eleki kobotama, libala eleki kokufa. Pamba te boyebi bino banso mukolo biso nyonso tobotama. Nani apona data obotama? Azate. Nani apona mama to papa? Azate. Obotama mwana ya papa to mwana ya mama songolo mopona bango te. Opona data obotama te. Mukolo kuto yaka na mokili. Tango bimina mama muta osukola yo oyebi ete. Muta latisaki yo elamba pe oyebi ete. Elamba balatisaki yo opona gite. Soki pe na tuni biso awa. Nani aza na souvenir moko ya mukolo abotamaki. Muta aza na souvenir ate. Soki to tuni papa Patrick, mama Jolie, bayebisa biso soki batikala na souvenir moko ya jour babotamaki ezate. Nani olatisa yo oyebi te. Me mukolo ya libala ilite ndenge moko na liwa baponaki date ya lelo bilamba balati ya kitoko balati bango moko balatisi bango te basukolaki nzoto bango moko. Tango papa kendaki salon mama kendaki salon babandaki komona ndenge bazokoafe mama. Mais jour obotamaki oyebi te. Jour okufa oyebi te. Bomoni poto banda cérémonie oyo toyembi hymne national. Est-ce que maman Jolie na papa Patrick bayembelaka bango hymne national mukolo babotamaki? Nani kati na biso bayembelaki hymne national? Mukolo okufa. Est-ce que bayembela hymne national? Mais mukolo ya libala neti lelo pour na papa Patrick na maman Jolie. République démocratique du Congo est Télémi. Et Télémi pour te faire bango honneur. Mboka Mobimba et Télémi pour na opesa le kumu na libala na bango. Et la kisi ke libala ezana motuya munene. Libala ezana valeur koleka nyonso na se amoi. Na lingaki avant to banda cérémonie toyeba biso banso que événement esangisi biso lelo ezali événement moko ya munene ekotikala libela na mémoire na biso et puis na bomoi ya maman Jolie na papa Patrick. Cérémonie ya mariage et ça la moranabité limisa. Dans un premier temps, conformément à la loi, nous allons vérifier si la dot a été versée. Nous allons également vérifier ce qui famille à maman Jolie, bandimi, papa Patrick, aba la moine na bango maman. Ne toko vérifier les sous ce qui mutumoka mutema mabe azali awa akotelemela libala. Dans le poto balobi opposition. Et dans une deuxième étape, nous allons nous adresser aux candidats au mariage. Baye banzelani ni baza kokona ya libala ezala ndenge ni. Et ndeto kosukisa na kozwa consentement ya ba époux. Baloba oui ou non au mariage. Et donc sans plus tarder, nous allons d'abord vérifier ce qui a solo ba boti ya maman Jolie bandimi papa Patrick abala mwana azalia papa Lukaya liboso ya l'état congolais mwana mobali wa vandi aba est-ce que oyebi oyebi azanani azali mobali na mama Jolie. est-ce que ondimi azwa mwana na yo nge tutadila kifuta Jolie Kalunga na libala? Oui, na ndimi. Yamibale, est-ce que papa Patrick apesi biloko nyonso oyo bosenga ki lokola dot?
apesi apesi nyonso nyonso tobeteli papa maboko yayo mwana pa kobala. Monsieur Kalonda Otoko Paul. Monsieur Kalonda, vous êtes renseigné comme témoin. Témoin P. Bakangaraye. Tolingue confirmé l'État congolais. Tant que papa Patrick a sali cop na bokilo na ye pour bakosa l'État. Yo za témoin. Oza ko confirmer biso que papa Patrick a fait ça qui biloko nyonso pour basenga ki na famille ya Mama Jolie. Papa Patrick Mbulu a fait biloko nyonso au belle famille ya basenga ki na tante. Merci, tobeteli témoin maboko. Madame Nduki Joey. Et là? Voilà. Maman Joey. Yope ozali témoin ya mibali. Témoin bakangakai. Ozali ko confirmer dans l'État congolais. Que papa Patrick a silali na famille ya Mama Jolie. Apesi bango biloko nyonso. Donc pesami baboti bandimi mwana na bango babalaye ba témoin ba confirmer côté la famille likamboja lisusuté. Sikawa, nous allons vérifier si parmi vous les projets de mariage aux hommes to publié qui on a commune à Lemba depuis 15 jours. Donc présenter bino ba candidat au mariage. Nous allons commencer par le premier candidat. Sous vos applaudissements, nous invitons Monsieur Patrick Asseli. Voilà. Le bel homme qui se tient devant vous, le charmant monsieur, le prince de sa princesse, son nom de famille c'est Mbulu, post-nom Kenga, prénom Patrick. Il est né à Kinshasa le 29 octobre 1977. Il se présente devant nous comme célibataire, à Balaté. Il est technicien de profession, congolais de nationalité. Il est sur la rue Lombo, numéro 33, quartier Foire. Nous sommes dans la commune intellectuelle de Lemba. Il est originaire du village Kinkosi, secteur de Wamba Fatundu, territoire de Bagata. Nous sommes dans la province du Kwilu. Papa Patrick est fils à monsieur Mbulu Malula Rémi. Il est là? Okay. Rémi. Papa Rémi Azali Goya. Il est né le 30 mai 1959, marié, agronome de profession, congolais comme son fils. Il est sur la rue Mbefou numéro 29 291D, quartier Anunga. Nous sommes dans la commune serre de Mané. Monsieur Rémi a les mêmes origines que son fils candidat au mariage. Monsieur Patrick est fils à Madame Maluma Mayega Brigitte. Elle est là? Elle est représentée? Azali Banda. Ok. Maman Brigitte, mariée congolaise, elle est à la même adresse que son mari. Elle est originaire du village Mbonga Malembi, secteur de Wamba Fatundu, territoire de Bagata. Nous sommes encore dans la province du Kwilu. Papa Patrick Azali 100% Mwanaya Kwilu. Tobetenge maboko. Deuxième
candidate, parce qu'il s'agit d'une candidate au mariage. Pour l'examen, maman, madame, venez comme ça. Deuxième candidate au mariage. Sous vos applaudissements, nous invitons Mademoiselle Jolie Kalunga. La ravissante, la rayonnante, la sublime, la miss des miss, la reine de son roi. Son nom de famille, c'est Ngetutadila, post-nom Kifuta, prénom Jolie Kalunga. Elle est née à Kinshasa le 8 septembre 1978. Elle est célibataire, elle n'a jamais été mariée. Elle est artiste de profession, congolaise de nationalité. Elle est à Lemba, au numéro 93, quartier Foire, commune de Lemba. Mademoiselle Jolie est originaire du village Kiazi, secteur de Boko, territoire de Mbanzangungu. Vous avez compris que nous sommes dans la province sœur ou voisine du Congo central. Mademoiselle Jolie Kalunga est fille à Monsieur Nkodia Ndongala Isidore. Il est là? Qui nous a quittés, Dieu garde son âme. Monsieur Isidore, jusqu'à sa mort, avait les mêmes origines et la même nationalité que sa charmante fille candidate au mariage. Mademoiselle Jolie Kalunga est fille à Madame Nlandu Luvuma Marie. C'est ça? Elle est là? Voilà. Tobeteli maman. Ici, c'est Bella. Moninga Balisi, c'est Bella. C'est Bella Rakaka. Yopio Kobalisi. Maman Landou est ménagère. Elle est congolaise. Elle est sur la rue Fuma, 75, quartier Révolution, dans la commune révolutionnaire de Kinshasa. Elle est originaire du village Mankala, secteur de Boko. Nous sommes encore dans le territoire de Mbanzangungu. Vous avez compris une fois de plus, nous sommes dans la province de... Alors, je vais vous poser, je m'adresse à vous-même. Vous, famille, amis et connaissances. Oyo ayebi, kelikambu moko ezali, oyo kopekisa biso tosala libala oyo. Atelema aloba sikoyo, tope akanga munoko na ye libela. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui a une raison légale qui nous empêcherait de célébrer ce mariage, qu'il se lève et qu'il le dise maintenant. Ou qu'il se taise à jamais. Voilà. Namoni nous t'a s'opposé dans l'Ibala Hoté, donc nous allons célébrer ce mariage. Voilà. Première étape est Sili. On a mis sur le sous les invités. Nous passons à la deuxième étape de notre cérémonie qui vous concerne. Monsieur Patrick, Mademoiselle Jolie Kalunga. Peut-être vous étiez invité dans une fête de mariage. Lekia Balaki, Muninga Balaki, voisin, Yaya, Bolobi, Bisope, Tozo Sara Lokola Bango, Tobana. Boyebite nzela nini, boponi. Boyebite dans quoi vous vous embarquez. Les mariages dans ces pays est organisé par une loi. Dengenen mibale banda.
ndenge nini mwasi na mobali esengeli bavanda, ndenge nini bagerera biloko na libala, ndenge nini bapesaka bana kombo, makambo nyonso eza na libala ebongisami na mokanda oyo. Code de la famille. Makambo nyonso bokokutana nango na libala solution ezali. Coutume ya Kwilu, coutume ya Congo central, soki ezali conforme na loi oyo te ekozala appliqué te. Bokozwa mukanda oyo bokobanda tanga ngo maleme makambo nyonso eza na kati. Mais avant boloba oui ou non na libala tokotangela bino moi quelques articles pour bozwa idée ya makambo nini oyo bolingi bosala. Nous allons commencer par l'article 349. Article 1 est petit but ya mariage. Na Congo Kinshasa, but ya mariage ezalaka nini? La loi dit ceci. Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. But ya mariage. 4 choses. Yaliboso, la loi dit, le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme. Conséquence, na Congo awa, polygamie ezalaka te. Polyandrie, pe ezali te. Mobali moko, mwasi moko. Papa Patrick, oyebi ke Maman Jolie, azala baleka kitoko ebele, ba cousine ebele, ba master ebele, ba ninga ebele, bazala kitoko. Yo lobi non, na bala Jolie Kalunga, comme ça, na kozwa litabisi. Litabisi ezate. Omeki litabisi oke makala. Lelo okobala mwasi kaka moko. Maman Jolie Kalunga. Soki epai na biso ba Congo. Na Congo central tope ya Kwilu. Bokoko elobi soki mobali abali yo okomi mwasi ya famille na ye. Mobali na zate a voyager leki na ye ya kosala intérim. Intérim ezate. Mobali azobala yo lelo azakaka moko. Mutaye kosala intérim na yo na ye makala. Deuxième chose. La première chose tokanga biso nyonso ke na mboko ya Congo basi mibale bakoki kobala na te. Mibale pe bakoki kobala na te. Po loi elobi libala eza kaka soki ezali mwasi to mobali. Ouvrez le rideau, tirez le rideau. Deuxième élément. Deuxième élément. La loi dit, la loi dit ceci. Nanzela ya libala, Papa Patrick, Maman Jolie Kalunga, bondi niko vanda na libala kino liwa ekokabola bino. Bino mibale, akupite libala ekosila te. Donc awa na Congo, mariage à durée déterminée ezalaka te. Tobalana, tovanda 2 ans na total soke simbi to continuer. Soke simbi te to tiki lokuta bokozala mwasi na mobali ti liwa. Nalobaki awa ke avana banda nasambelaki mpona bino, avana banda libala na bino, ntango nasambelaki nzambe alakisi ngai mibeko alete elobi libala na bino kokufa ti moko kokufa. Nzambe alobi oyo akanisi moninga kokufa liboso na ye akosi. Bino mibale bokovanda mbula ebele, bokovanda bambula na bambula, bokomona bakoko, bomoni bakoko ya bakoko. Mais bokokende nzela moko. Lo elobi moko efwa kufa. Mais Nzambe alobi bokokende nzela moko. Troisième élément. Bita mariage. Nanzela ya libala bondimi bo partager votre
commune destinée. Kui luzamba vide. Bomi tumbisate. Zamba la kisaki ngaki bokoma na bana 20. Nazo la bino awa na commune ya Lemba. Na début ya mois de septembre, boya kozela bana na bino bozo bote na mapasi. Amen. Boya kozela bango acte de naissance. Zamba la kisaki bozo bote bana mapasi na septembre. Soki septembre était fin août. Na kozela bino boya kozwa acte de naissance ya bana. Bana ngo ba kozala bana mibali. Moko komona ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mususu Joseph Kabila. Nazo Zelabino na septembre. Article 444. Maman jolie. Ba maman nyonso bozali wana ba papa. Mboka Congo lokola mikili nyonso ba sakana isu na mama te. Mobali akoki konyokola mwasi lisusu te. Égalité de droit, égalité de chance. Mwasi na mobali tokoma ndenge moko. Au meki kosimba maman Denise abimeli. Au continuer maman Olive pe abimeli. Ba droit de l'homme baza ebele. Discrimination ici là. Mais maman jolie ni be quoi l'état et le bibo. Article 444. Les maris et les chefs du ménage. Point. Ma papa tout va gagner misala. Bana tout ba yeba que papa na psa lera mingi. 3 lutu atoni. Lokuta baliaka malewa. Ale malewa na musala akoti ba restaurant mama alie tanga ye ba cheli mama bilo kala lipapu atiki. Et moment ya malamu ya kosolola en famille yango. Maman, vous allez tout faire pour na boliaka ensemble. Mutu moko kota point kuna aokanga Gucci ndoki alobi awa Patrick ayoki ke Jolian no simba téléphone na ya kondima te beseni alaba. Regarde comme tuna moko kaka okoloba iyo na ndimi tope na boyi. Monsieur Moulou Kenga Patrick, devant nous, officiers de l'état civil, devant les parents, les témoins, amis et connaissances, acceptes-tu de prendre pour épouse jusqu'à ce que la mort vous sépare Mademoiselle Getutadila Kifuta Jolie Kalunga? Papa Moulou Patrick n'a reposé question mo Oroyanolana Ionandimi yango tope na boy. Papa Moulou Kenga Patrick liboso na biso officier de l'état civil liboso ya baboti bandeko batémoin pe baninga. Est-ce que ondimi kozwa lokola mwasi na yo kino liwa ekokabola bino elenge mwasi oyo simbi na kombo ya Ngetutadila Kifuta Jolie Kalenga Kalunga Jolie Kalunga boy Maman Jolie Kalou, je vais également te poser une seule question. Pas deux, pas trois. À laquelle tu répondras par oui, je le veux, ou carrément non, je ne veux pas. Nakotuna motuna kakamoko. Okoyanolana iyo nandimi yango.
Topé Naboyi. Maman Getutadila Kifuta Jolie Kalunga. Devant nous, officiers de l'état civil, devant les parents, les témoins, amis et connaissances, acceptes-tu de prendre pour époux jusqu'à ce que la mort vous sépare? Monsieur Moulou Kenga Patrick. Non, je ne peux pas refuser. Depuis coronavirus, il y a français comme abisso passe. Maman, Getutadila Kifuta. Nakotuna motuna moko yanola. Yo nandimi yango. Te na boya. Te na boya te safo. Maman Getutadila Kifuta Jolie Kalunga. Liboso na biso, officier de l'état civil. Liboso ya baboti, ba témoin, bande kopé baninga. Est-ce que on dimi kozwa lokola mobali na yo? Kino liwa ekokabola bino. Elenge mobali oyo aza liboso na yo na kombo ya Mbulu Kenga Patrick. Avec force, oui. Lopete na loboko pona liwa koloba na biso te biso tokoyoka kaka yebisa ye pona nini ondimi kokufa na ye pona nini ye nde a mérité bague oyo. Monsieur Patrick, pendant que vous allez glisser cet anneau pour l'éternité au doigt de votre femme, future épouse, tu vas t'adresser à elle. Tu la regardes droit dans les yeux. Dites à votre future épouse pourquoi c'est elle que tu as choisi. Talaï, Nobanaï. Talaï. L'homme dit parole. Parolier. Volume, volume, volume. Son. Eh bien, je t'avais assuré. Il y aura encore la PSAJO, même forme au opposable, après quelques années, et vivre avec le terrain. Aujourd'hui, devant tout le monde, je pense que le monde peut le faire. Avec l'amour, l'inconnu sera encore une fois sur la même. Émotion. Ce nom d'un français, C'est trop romantique.
Ngetu Tadila Kifuta Joli Kalu Okota la futur époux na yo na misu Ozolo wana biso te loba na ye pona nini ondimi okufa na ye pona nini bague wana yenda mérité. Question grave. Prends sa main gauche. Prends sa main gauche. La main gauche. Voilà. Tant Ozola tsaye lo pete wana Yebisa ye pona nini, yende oponi, yende ondimi. Regarde le. Voilà. Courage, te soutenir. Titanic. Chance là. Tout le Titanic. La poni ote. Bon. Na banda ta unazaki inutile na société. C'est une forme il y a placé dans le kili et nous commençons à nous avec nous on a la qui n'a je m'y entendais les sous on a vu c'était la fornication si qu'on a trois côtés là merci Patrick, merci mon amour, merci pour l'éternité jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Amen. Donc la cérémonie c'est ça. Voilà, il est en train de signer. Signora. C'est il signa. Enfin. Voilà. Patrick. Il a signé. Tu remets la maboko. Mademoiselle Jolie Kalou. Chinois. Jolie signé parce que ça va me sauver. Je l'allais pour sauver. Comme méga pour ratir. Voilà, Jolie est en train de signer. Qu'est-ce qu'il a pris une coque? Voilà, Jolie a signé. Voilà, troisième signature. Maboti à Maman Jolie va signer. Tobete là-bas. Moi, sur la boy et au bébé.
Voilà. Bien. Monsieur Mboulou, Kenga Patrick, Mademoiselle Ngetoutabila Kifuta Jolie Kalunga, par le pouvoir qui nous sont conférés par la loi, devant le parent, les témoins, amis et connaissances, je vous déclare mari et femme. Dame Mboulou, kombo na yo na mikanda ya l'État, bobando koma, Ngetoutabila Mboulou Kifuta Jolie Kalunga. Tango kotambola na mwasi na yo bisika nyonso na mobali na yo bisika to koleka yo bobando vanda na droite na ye. Na gauche lisusu te. Bato nyonso na gauche yo à droite. Changement. Changement de fréquence. Passation de pouvoir. Voilà. Bon, sikoyo bokomi mwasi na mobali. Ça on attend la une article là, article 450. J'invite Monsieur et Madame Mboulou de Sénégal. Des bisous. Monsieur Mboulou de s'embrasser. La République est rassurée. Nabandi na moins de Congolais, unis dans le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Le sang nos fronts, longtemps courbé, et pour les beaux, prenons le plus beau élan, dans la paix aucun perdant. Dans les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, dans béni, Congo, des aïeux, Congo, ton pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin, le 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours.
Nzambe asali biso bolamu 2020 oyo toyebi ebele tokunzi bato baleli ebele mais par sa grâce asali ke tosangana eloko babengi libala toyebi libala eza place bolingo evandi eza recommandation moko oyo so atikela biso tolingana sikoyo evandi na kati sikoyo ya bato mibale oyo balinganaki sikoyo bayepa leta yebani kaka bango leta yeba biso nde eza tolingani ya solo je crois boyoki badéclaration ya Mama Kalunga vis-à-vis ya mobali na ye ayebisi ye bato baoyoka baotala bayebake Patrick Mbulu alinga Mama Kalunga alingaka joli ntango nana aza peut-être tokoba informe kwa bato mais Nzambe ayeba ye ke Kalunga oza Kalunga donc akomeli Kalunga na maboko ya papa Patrick yango papa Patrick ayekonore lelo esengo na ngai yango wana nalingaki ezala boye donc le panier circule encore peut-être moto wow en tout cas naoloba kande baloba moto ayemba Nzambe aza roulage donc atie siko loboko kote na biso baartiste comédien parce que tolela cette fois-ci tosepela donc toke kotafuna nde toza toke totafuni kota DiCaprio toye totafuni epai ya Jolie Kalunga tosepela donc bamariage ya kitoko na belle sœur na biso otali mwasi kitoko okangole na nini en tout cas coup de chapeau du Cap la merveille tolingaka o mingi c'est ta grande sœur Bibiche maman moseka merci.